Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote ba maman, mbote mingi na bino situ ba bolinga ba melia ni tout. Bienvenue dans votre émission. Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Merci ba maman. Bino ba bolinga maman Elia ni tout. Bino ba bosepela maman Elia ni tout. Lelo tozo ke no sala moi recette na biso ya nuki kaka po. Ya nunga mona za na oki penza posa kolia dongo. Na ke na tel na congélateur na moni dongo. Na moni makaya. Bino ba kenda ko mo se ko za na nzalate. Moi si fwe baka ko créer. Na moni dongo. Na moni makaya bunga habité. Le quoi on a posé moi ole mo le ko mo zo ciel muka yango wana na bimisi dongo na ngai ndenge bomoni dongo na ngai na sukoli yango malamu dongo onde bomoni na sukoli dongo na ngai bien na kati yango na zaki na makayabu na ngai lokola ngai bomba makayabu elongo déjà mungwa makayabu na ngai ezalaki déjà na congélateur eza vraiment bien dessalé na le bifo na lamba ona dongo na le kitoko na funa ngai manyoko awa sikonde bomoni boye na kati matungulu na ngai mibale na kati na ai na kati na auto bingi poivron oyo ezaka moya neti ya moko shona mwa pilipili moto si makasi na mafuta moto yango oyo mama bomimboka voilà moni wana vraiment ekolama manango noki ekoumela mingi te yango oyo ate matungulu na nga na kati ya nzungu na poivron na biso ezaka neti soka moke wana soka nango te me boyebi ka poivron na mama bolambaka kaka boyebi voilà nyonso ezolambama mbala moko ndenge na tie boye bomoni ndenge na tie te matungulu na ngai na mwa poivron na biso na ai yango nde biloko na tie na kati ya mafuta na biloko na tie na mafuta na kotika te ke ebela nango yango moko apres na ya kobakisa biloko mosusu te kaka bo tout nazobakisa tomate na ngai ya mbuma boyebi ngai nalingaka mikolama tomate ya mbuma yango wana na bakisi na kati awa ebiloko na biso voilà tomate ya mbuma yango ekoti tomate ya mbuma epesaka sauce mo ya kitoko yango nalingaka mingi tomate ya mbuma kolambela tomate ya mbuma po epesaka biso sauce malamu. Merci beaucoup na bandeko nyonso bosepela mama Elia ya nitu bolingaka émission mama Elia ya nitu oyo bosepelaka na ngai moko mpe mama Elia nitu merci beaucoup bandeko na ngai nalobaka mwasi ndako ya mwasi koza na nzala te mwasi toza na sardine na pamba okosala bato balia okosala ndako elia ndako ekoki kozala jamais na nzala soki eza na mama soko azali ndako ekoki kosouffrir te ndako ekoma na souffrance soki mama aza te mais soki mama aza ndako ezaka na souffrance te voilà nge bomoni voilà biloko na biso yango oyo tozolamba mokolo ya lelo boyebi mais libumu na biso ezaka ndenge mpe monoko na biso ezaka ndenge soki monoko esengi kolia mwa eloko ekopesi monoko no eloko esepelaki kolia omona monoko na yo mpe esepeli okomona libumu na yo mpe esepeli mpo elie eloko oyo elingaki vraiment kolia omona tout le temps moto aza en bonne santé mpo aza kolia mpenza biloko oyo ye moko alingi kolia omoni sikoyo matungulu na biso na tomate nazeli na ngai teke ebela elemba soki ndenge nino nazokende kobakisa sikoyo dongo boyebi ke dongo mpe ezaka mwa makasi dongo mpe aka na poso makasi nazobakisa dongo mpona nini mpo babela bango nyonso bapotongono esika moko voilà dongo yango oyo voilà dongo na biso yango wana nasangisi yango natie na kati ya biloko voilà et de l'ensemble voilà tia yango ebele esika moko esanga ne potongono epesa goût d'ensemble wana makayabu ezala na mopanzi makayabu evandi na mopanzi na mwa pilipili mpe na pointe evandi wana eza kozela mpo ekota na kati ya dongo na makayabu ekozela vraiment elengi ekozela kitoko makasi totikela yango temps etokatoka na malamu voilà namoni nzungu wana natiaki ezalaki moke wana na change nzungu
na zunzungu ya mwa munene po biloko na biso ekoka ko respirer malamu ezala bien pourtant tokotia makayabu ezala vraiment malamu quoi ekoka kozwa place nyonso tout bien yango wana na tiki bongo eza kosala nini eza kobela malembe na kotika yango boye te na kotia yango mai moni natia yango mai po etoka natia yango mai etoka tomate oyo nalambeli eza mwa mobesu tomate eteli makasi te ya mwa mobesu voilà lelo dongo na biso ya lelo eza dongo ya ekobendana mpona yango nena na posa kolia dongo ekobendana boyebi te oyo esala mwa neti mwa molembwa neti mwa busa voilà dongo na biso ekobendana wana natiki makayabo evandi na de côté allez natie dongo ebela nango voilà nakofinika dongo na biso elemba mwa ndambo ebela elemba après to continuer elibu na biso voilà biloko na biso yango wana ezotoka voilà ezotoka dongo na biso poivron ail matungulu yango ekotoka nango donc ezala vraiment kitoko makasi pilipili na ngai yango nasina sokolaki nangi pilipili wana epanza na kati epesa nga pimbo moko boye epesa mpenza goût na kati ya dongo yango nazomeka kopanza yango soki mpe kopanzana ntango ekolembaka epanzana voilà dongo nde bomoni eza kaka kobela eza nanu makasi boyebike dongo mpe azaka poso makasi dongo na biso eza nanu makasi ekotika yango mpenza pilipili ya panzani bien comme ça mpona na posa mpenza goût ya pilipili ekota na kati ya dongo voilà bomoni mpe dongo ekomi eza nango nanu makasi nanu elembi malamu te sikoyo na kosala nini nakozwa mwa bouillon na ngai na tie mpo na goût ya bouillon oyo ekota na kati ya légume ekota na kati ya dongo voilà so mwa bouillon na ngai ekota na kati ya dongo voilà makayabu na ngai ndenge eza boye eza nango na mungwa te makayabu elongwaki mungwa nyonso eza vraiment na mungwa te makayabu sikoyo nde nakozwa makayabu makayabu na ngai natie sikoyo première tour natokisi na dongo yango na yango esanti moko kolemba mpo makayabu eza mbisi ti makayabu eza mbisi moko eza pete ya mbisi moko eza makasi te natieki na première tour dongo atoka nanu na matungulu na tomate alembi nanu te aposiko natie makayabu na ngai bomoni natie yango kasi nakalingi te pourquoi nakalingi te parce que lokola natiaki mafuta na dongo bongo na boyi nakalinga su makayabu nalingi makayabu na nga ezala kokalinga te nangi ezala vraiment goût ya mbisi mposo nakalingi su makayabu akomela su mafuta ya makayabu akomela mafuta ekokoma ebele sikoyo ngai lokola na boyi mafuta ezala ebele yango na boyi kokalinga makayabu nalingi epesa nga ka goût mosusu ya mbisi voilà yango wana momoni yango ndenge natandi bongo voilà dongo na biso yango oyo ezokontinue kotoka mais na miso ya kolamba ndenge natali mai oyo yango te nde ekobelisela ngai dongo na ngai ekobelisa te na makayabu mpo goût ekota na kotia mwa mai moke voilà comme ça nabakisi mwa mai moke apres nafiniki yango natiki yango ekontinue kotoka ti ntango ekosala nini ekobela pilipili wana nde na panzi ye wana akota goût na dongo akoti goût na makayabu na posa vraiment ya kosentir pilipili na kati ya biloko yango na panzi pilipili na ngai et voilà dongo na biso yango ezotoka kaka nde totie yango ndenge totiki yango etoka boye mwa goût ya pilipili ekoti na kati mwa goût ya bouillon yango mpe etoka esala mwa dongo ya kobendana ebendana mwa mokele nalingi ya kobendana lelo nalingi to ebendanaka te ebendana mwa ndambo malili eza ya bamama malili oyo esanga kolia mwa dongo kolia mwa ngai esala mwa monongo mwa jar monoko ezala mwa bien monoko ezala mwa wa nakofinika dongo nakotika yango etoka ti ntango ekobela
Voilà, total à moi muke. Donc na biso yango wana. C'est bon. Yezo bela nango malembe. Ekota vraiment soupe ekota bien. Bon mukota na kolia ngo. Hey. Maman soupe sangana bien. Là tozozela dongo na biso. Elemba. Tozozela yango elemba. Tozomona déjà ndezo kende. Tala moi muke sauce ndezo pesa déjà voilà. Ba maman bomoni mama te ya bata papa do dia bakano moni. Mami chérie, vous avez bloqué bangala te mami chérie. Vous avez bangala te mami chérie. C'est on ta bangala yo muto ambi si yo mami je ni mongai. Voilà. Pilipili on a pena na posa panza na kuna na kati pesa vraiment pimbo. Pilipili ba pesa mo pimbo pesa chunga na tiki dongo na biso et continuer ko bela. Apela mopanzi na pointe na chemo mai na semoule na poste semoule te fama nyoko mon fama nyoko voilà fama nyoko yonga na liaka o biso baluba to benga ka mulu te bwaka nga suli tama le kwa mama Denise. Voilà bilo no biso zaka kotoka na nebelite parce que là on mota toka pona dongo na biso emeka mwa kolemba elemba ndenge o nga na lingeli elemba bien hein. On a tiki en moi si na cuisine azaka pressé te moi si soko azolamba il faut azaka na kimia na cuisine bazaka pressé te soko za pressé okolamba malamu te soko lingo lamba malamu faut azaka motema okita ape na okelia fufu na ngai nga che poto o biso ba chito benga musabu na chena poto etoka après na che fufu manyoko na kitisi na se na lambi moni eza ngo ebelete hein moi fufu na nga ka manyoko na posa kolia. Allez à mon dongo na ngaboyo. Voilà. Gombo la biso yango wana. Dongo na biso yango wana. Na makayab. Nga vraiment na kolia bien na fama nyoko. Voilà. Dongo na biso na fama nyoko. Na le buna fona sina lambi funa nga manyoko. Voilà dongo na biso ngwana nga ni côté za moi mukwa boye. Voilà ka boza moi mukwa boye. Voilà. Comme ça. Voilà lina lia. Voilà. Bien manger c'est le but du bonheur. Na boya ki kotia mafuta na boya ki na kalinga makayabu na sala boye na sala na mafuta ebele. Kwa na na posa mafuta ezala ebele te. Yango wana na takipe na posa ya goût. Ya makayabu ezala ya mbisi. Yango na zambi yango boye. Sala mwa pilipili nanga. Moi pimbo ya pilipili on est bien moni moi sauce tala moi sauce na couleur kitoko mafuta mukie mafuta ebelete moi dongo osena mo funa manyoko to sena mo semoule na yo olambi olie oza ki posa ya munoko nanga na posa ya kolia boye voilà pourquoi na lambi biloko nanga boye mama na ndako kozanga ka biloko ya mikie te ndako eza na mwasi ya solo eza na ngo eloko kolia te et surtout que toza na poto moninga na ki posa kolia mukona ki na dongo yana baraso za makabu na yo bomba makabu na déjà elongwa mungwa toza makabu longo déjà mungwa obomi makabu na kamati makabu olongoli mungo sukoli bien otie na sa congélation kamati otia na congélateur et va na congélateur soki ka posa kolia mbala moko obimisi olambi olenenga na sali natali congélateur na moni dongo natali na moni makayabu lokola ki posa motema nanga na bimisi yango na lambi pe ekoumela nango pete mama nanga olambi kitoko oumete na cuisine mais biloko na olambi yango bien ndenge bozomona yanga eza boye funa nga pe ya manyoko na lambi mingi te funa nga manyoko peza donc mwa muke mo funa nga manyoko na lambi
ndeko so zamba no liboso kuta na émission na nga naza maman Elia Nito nakosenga na yo o partager émission soki zamba liboso kuta na émission o s'abonner na Hélène Nito TV après avoir ko s'abonner activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso botinda la ba jeune fille pour ba jeune fille na biso mingi babalobe mibali na bala mingi bana na bango mibali na bango ba congolais mibali ba congolais ba mesana kolia mwa dongo ba mesana mwa fumbwa ba mesana likayabu ba mesana mwa soso wilki ba mesana mwa bitekute ko ba mesana pondu alors bana fo ba kolamba biloko na po bavanda ka bien na kati ya mabala na bango kana na mesana ko yebisa bino. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata zamka lusaku mona. Nzamba nibe chenel bana betu bons. Allez, souhaitez-moi bon appétit. Ici c'était votre deuxième maman Hélène Nito. Kimia Kian Kaka. Ah ah. Bye bye.